Ingeta, 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 la famille. Bokota, 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 Bokoto, 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 Bokoto. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, yakoinda ne yakoinda, yakobe bande yakobeba, yakosala somo nde yakosala somo, yakosala pasi pe mawa nde yakosala pasi pe mawa, na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga kande na beti la kabino lisolo kande to solo laka kande na yepsa kabino soki ya koloba ezali na koya soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate na yaka toujours soki na monike ba dossier ezali ba situation ezali ba circonstance ezali soki ya somo ezali ya koinda ezali ya kobeba ezali yango penza na lingaka koya na pete nyonso. Mais soki dossier ezate na ko préférer nanga na vanda na ndenge nanga ya ndenge moko ya kitoko. Voilà. Lelo toye na dossier, toye la situation, toye na circonstance concernant Vital Kamerhe. Nini ekomeli Vital Kamerhe mobali ya Amida Shatir, makambo eza nini, esalamaki ndenge nini, ekendaki ndenge nini, ezongaki ndenge nini, ezape ndenge nini. Bandeko nanga avant na ya kokota na mozindo ya dossier oyo ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoyi. Na pesi bambote na mama lisi mpito ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franciel NM, Franès NM. Et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi na système moko pe na ndenge moko ya kitoko. Voilà. La famille Tolandanam Sport nazozonga sima pona koya komeka ko continuer na moi dossier ya Vital Kamerhe. Tolanda et on se retrouve juste après. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, et bongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, P injection, na gavker, au zongi mobimba.
Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. Quand etoyeb sarabino, batela santé. Soki oko batela santé na yote, mutu mokote akotikala ko batela santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini ya ko batelaka. Surtout et encore santé. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu. Abarinje ma la famille, Gavker aye na ba solution ya makasi, Gavker aye na ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambo ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso o bazotungisa makasi na o etali makambo ya mabota, to sengi na bino bobenga Gavker na lombango, ba solution ya kitoko pe ya makasi ezali kaka na Gavker na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Voilà. Toye awa na dossier ya Vital Kamerhe ka ndenge moto eza ya kopela mutu nyonso azobetaka lisolo que non soki lelo Constant Mutamba aye ko se retrouver na prison mutu aza la base c'est Vital Kamerhe. Tomoni bato ebele jusqu'o na kokende koyoka mama ya Constant Mutamba aye ko bimisa kombo ya Vital Kamerhe. Avant na kota na message à Vital Kamerhe la famille na ko préféré nanu na ya to yoka nanu mama ya Constant Mutamba. Makambo mama ya Constant Mutamba alobi awa pona Vital Kamerhe. Et après, nga na ozonga lisusu na kotiela bino ba makambo ya Vital Kamerhe ndenge azopesa ba explication la famille. Ndenge azoloba toyoka nanu. Princesse Musonge Mukelenge. Constant Mutamba, tu es là, mon fils cadet. Le gars yo yaki poni akosilisa malade oyo susazaki na yango tosepelaki biso nyonso bien kasi sikoyo makambo oyo koyeli yo epesi ngai kipelekese naliaka bien te nazolala na susi na yo nazosambela zangwani bato mosusu bazwi bamboka ebelebele soki ne matata ponyo po Kamerhe alongola minete tete aboyi atuni soki abimaka président olinga kosala nini mais ozali soki président soki nini est-ce que vous êtes au-dessus de la loi soki totome na fraction mpo na ngai immunité je ne sais pas evandaka esika nini immunité wana ezalaka te soki kaka okoli na infraction ya moyibi ya koboma ya ndenge na eko dalibe nazali ngala mobe c'est-à-dire princesse Musonge Mukelenge. Constant Mutamba, tu es là, mon fils cadet. Le gars yo yaki poni akosilisa malade oyo susazaki na yango tosepelaki biso nyonso bien kasi sikoyo makambo oyo koyeli yo epesi ngai kipelekese naliaka bien te nazolala na susi na yo nazosambela zangwani bato mosusu bazwi bamboka ebelebele soki ne matata ponyo po Kamerhe alongola minete tete aboyi atuni soki abimaka président olinga kosala nini mais ozali soki président soki nini est-ce que vous êtes au-dessus de la loi soki totome na fraction mpo na ngai immunité je ne sais pas evandaka esika nini immunité wana ezalaka te soki kaka okoli na infraction ya moyibi ya koboma ya ndenge na eko dalibe. Voilà, nabandi ebela batu touti koyoka awa toyoka sikoyo message ya Vital Kamerhe na lukango nanu Zambe na lola. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo eza wapi. Voilà. J'ai compris que pour certains, c'était tout simplement pour déranger. Mais si ça pouvait se limiter là, c'est bon. Mais il y en a qui ont écrit au président de la République, non, on est en train de vous trahir, on en va à l'encontre de vos orientations, alors que la lettre a été lue ici devant vous. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie quand vous voulez faire du mal aux autres? De façon délibérée. J'ai déjà souffert comme ça dans ma vie. Je ne vais pas vous énumérer toute la souffrance que j'ai endurée.
Je ne crois pas que 10 parmi vous allaient accepter encore de travailler après ce que moi je connais. Je le fais par amour pour mon pays, je le fais par amour et par amitié et par loyauté pour le président de la République. Et si les gens ne voient pas ça, Dieu le voit. Merci. Oyoka awa eza ya koyinda toyoka lisusu. Hey! Dossier sur dossier, affaire sur affaire, toza wapi? J'ai compris que pour certains, c'était tout simplement pour déranger. Mais si ça pouvait se limiter là, c'est bon. Mais il y en a qui ont écrit au président de la République, non, 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 on est en train de vous trahir, on en va encore à l'encontre de vos orientations, alors que la lettre a été lue ici devant vous. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie quand vous voulez faire du mal aux autres? De façon délibérée. J'ai déjà souffert comme ça dans ma vie. Je ne peux pas vous énumérer toute la souffrance que j'ai endurée. Je ne crois pas que 10 parmi vous allaient accepter encore de travailler après ce que moi je connais. Je le fais par amour pour mon pays, je le fais par amour et par amitié et par loyauté pour le président de la République. Et si les gens ne voient pas ça, Dieu le voit. Merci. La famille, awa dossier sur dossier, na bandi ebela batu bauti koyoka parce que déjà la plupart, surtout la plupart des gens, je m'excuse nano, na dossier ya Mutamba. Makambo yaki kobima awa concernant Vital Kamerhe ke non, aza muibi, aza mtu ba intérêt pa ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Aza na ba intention na ye, batu mosusu, oh, aza très ye akopéraka na Joseph Kabila Kabange. Donc, makambo penza na côté ya Vital Kamerhe ezalaki mwa ibele. Kande balobaka toujours, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, agardaka kande na ibisaka bino ba émission to salaka, balandaka ngo. Yango nga soki na ye eza na message aux population peuple ye kopesa ke non mama Étoiline toza na besoin ba konzi ba yo ka message na lingaka toujours koya koloba ngo parce que je sais que o nyonso tolobaka sur les réseaux sociaux et komelaka na matoi na bango. Alors Vital Kamerhe de son côté aye koloba ke non a passé ba moment dire na musalo yo oyazo sala mais soki totali pe ba moment dire a passé nango ba mbongo pesi ekota mbongo ebele si ekota mbongo mikete mbongo ebele le détournement ya mbongo esalama na côté ya Vital Kamerhe eza mbongo mikete. Donc ba makambo oya souffra eza kaka kokota prison oya kotaki esalaki soki 10 mois soki 11 mois et puis prison est-ce que ezalaki ya solo 10 mois wana est-ce que ezalaki ya solo to ezalaki ka ba mafia asali neti mwa crise ka na prison kuna ba mema ye na hôpital. On est à point d'interrogation. Bino moko boyebi le Congo est capable de tout sauf rien. Congolais ba koti ko pirater pe mutu. Eke nango ka bongo. Congo eza eloko moko basakana kanango te. Wana penza eza Congo na biso. Alors, na makambo nyonso nga na oloba, surtout na olinga koloba sur affaire Mutamba. Batu lelo ba ye kwakize Vital Kamerhe. Que Vital Kamerhe ayebi, Vital Kamerhe bango nde ba piéger surtout Mutamba. Ba tu ebele ba oloba bongo. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale des places ba vota qui non Mutamba il fallait attendre la cour de cassation. Normalement dossier à Mutamba ezaki dossier moko oyo balingaki ba régler l'Assemblée nationale. Ba député nyonso balingaki ba régler kuna. Mais déjà na ndenge salemaka ba pesa ka bango ba papier mutu na mutu akomaka. Soki oza pour ba kendo sambisa na cour de cassation soki boza contre ba biloko abongo tout bozo komaka. Siko oyo salemaki na parlement c'était que Vital Kamerhe atunaki batu o baza pour akende kosamba batia misapu na bango likolo batu o baza pour te batika. Donc esalemaki bongo yango déjà flou penza ya makasi bande komonana eza mwa bongo yango batu ebele ti lelo bakomi kwa kize
Vital Kamerhe. Au-delà de ça, lelo bazwa kizepe Vital Kamerhe kino azana sima. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe a détourné mbongo ebele kutu monta wana eza monta moko ebele na obosa na kutu. Monta moko ebele o Vital Kamerhe a détourné. Mais Vital Kamerhe atikala ko vanda na prison te. Avandaki kande balobaka vandaki 11 mois 12 mois o son excellence Félix Antoine Tshisekedi akatela e faveur grâce yango babimisaki ye. Mais est-ce que na prison yango ata 9 mois wana soki 10 mois avandaki? Point d'interrogation. Yango nde ezalaka likambo yango bomona bato ebele bazosilika na dossier ya Vital Kamerhe. Eloko kanga na koloba na koya kosenga pe na son excellence Vital Kamerhe to benga ye honorable yaza honorable voilà. Na osenga ka na honorable Vital Kamerhe eza nini? Tu n'as pas besoin de répondre à sur les réseaux sociaux. Hein? On a besoin de répondre. Quand est aux abois, tout le monde dans la vie. Hein? Azana ton est difficile. C'est vrai, les cas na moment difficile, mais na parlement pour na gouvernement, moment difficile ni no les cas. Au les cas quand na moment il y a bien un bon, mais il y a des familles, il y a de ces familles oyo. Ba on la lanzala pendant 3 jours, 4 jours. Baoli atena bana mosusu moni papa ate kuna mwa lipa aye kopesa bana na mwa maya lobo yango baola lela mais bino na parlement kuna bozozwa kande ba mbongo se kozwa ba mbongo wana eza souffrance te eza souffrance ata mokete yango kanga na lingaki na ya koloba lelo voilà tokomi na mwa suka partage na biso la famille kade tolobaka toujours et encore biloko ya kitoko eumelaka te biloko ya kitoko ekendaka nango mbango suka na biso yango oyo. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.